Bonjour, 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 bonsoir, bonjour, bonjour, bon dimanche. Voilà, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, voilà. Bambote, bisika biso bizwi bino, yenge, na bandeko biso ya bundu ya Congo. Vraiment, na église ya PV à Longo. Lelo eza dimanche, shalom, na ba homme de Dieu. Voilà. Chantre de l'éternel, shalom. Boboto bondeko na bandeko na biso église ya catholique. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez me suivre. Na bandeko na biso témoin de Jéhovah. Bambote na toute tendance confondue. Merci na babonné na biso, merci na confiance. Oh, toujours bozo continuer couper sa biso vraiment. Merci na bino. Zambalo la mona bino abatela. Bande kotoye. Tozwa mwata muke kosala analyse. Na makambo nyonso ezoleka pona sur Moïse Mbiye. Tosalela mwa analyse bande konanga esalaka bien. Pona toyeba pe ko évoluer, toyeba pe ko tambusa ba pensée na biso, ba analyse na biso ezosunga. Ekosunga pe ba avocat, ekosunga mutu nyonso à comprendre ce que sepeli na analyse lelo chango vraiment tozengi ke oche aimer bocha likolo ce que sepeli toche na se bo partager vraiment bo pesa ba idée na bino et ozala bien parce que faut to se soutenir to bongisa mboka na biso faut ko éliminer ba faux pasteur. Faut qu'on élimine faux avocat. Faut qu'on bongisa juridiction bon cannabiso. Donc sur tous les plans, faut to kotaka. To yeba ko laver petit à petit. Ce qui justice ce qui n'est bien te. Faut vraiment qu'on dénonce bango. Ce qui va saï nan Nzambe bazo tambolate avec piété. Faut qu'on lobe la bango. Donc ce qui peut journaliste chroniqueur, chroniqueuse, bazali kotambola bien te, il faut toujours qu'on dénoncer. Et ozala bien. Voilà. Bandeko nangai na ye to lobela, to analyser bakambo ya Pasteur Moïse, banda makambo e bandi, banda ndenge nyonso oyo komike, bakangi baziste na ye, libérer bango, donc to lobela ngunanu. Est-ce que ce qui total yango kaka atana est juridique te ata kaka na misu ya bomoto est-ce que tokoki kozwa idée te hein est-ce que vraiment bandei kama kamongo ezolekana ekoki ko enseigner biso quelque chose te ekoki kolobela biso eloko moko te bandeko na ngai totala nanto landa nanu séquence oyo. Après une semaine, vraiment. Là, tu as prouvé ton innocence, Dieu grand. Parle, papa. Hier, tu as été prisonnier. Tous ceux qui ont cru en toi. Attendez. Amen. Olivier, c'est mais au fond, Azaka et Lugabaluba. Donc, Boyoki. Bango na bango, Les Azaki déjà qui est bonjour, fidèles téléspectateurs de la Vindicative de 53. Voiture, bonjour, mon Aza, Jérémy Moutazanakati. Donc, libéré, donc, Batikié. Toujours là, les atoyés, Ndenge, et l'équipe, donc, Donc,
Ah, peut-être que les spectateurs de aussi le monde parquet kuna parce que ça le monde a kelele la monde a kelele ça le kuna to bande ko filmer le banda mais ba mi konziro ba sana kati ba boyi to filmer na kati bomoni Jérémy batiki peine de kombo bali mususu kombo na nazo maîtriser ngo na mibala moté donc batiki bango baza libre ba avocat basambeli bango basambi après une semaine ya kozala na kati ya IPECI ndenge bakangaki bango pona kosala ba enquête ba koyeba rôle na bango na kati ya makambo oyo ya ba photo puis ya rôle na bango na kati ya makambo oyo ya ba photo puis ya téléphone ya pasteur Moïse Mbiye ebandaki ndenge nini mpe ekomi ndenge nini téléphone ekoma na maboko ya ndeko Jérémy mpe na ndeko mosusu ndeko moko nano amonani te mais batiki bango mpo te bakontinue kosamba bayaka kosamba normal olie basaisir bango na kati ya kasho donc toza awa na parquet tozozela baavocat bake kosolola kuna babengi baavocat bake kosolola parce que bazalaki na besoin biso tokende kuna epuis tosali eloko moko ya mabe te toyaki kaka koyeba soki makambo yango ekoleka ndenge nini donc toza awa bokontinue kosabone mpe bokontinue kaka kotala procès oyo ndenge ezali koleka bisika nyonso toyebi meme na poto soki procès moko ya mutu moko ya monene ya moko eza kosalama bajournaliste bazalaka toujours wana mpona kosala mosala na bango bajournaliste bazalaka toujours wana mpona komemela fidèle téléspectateur information oyo ya sirke information mingi bozozwa na YouTube na Facebook ezozala mingi information ya lokuta makambo ya lokuta boyebi ndenge makambo oyo etambolaka batitre ya lokuta bamessage ya lokuta juste mpo bavideo etalaka mais biso toza toye na source toye na source botalaka toli tokangama likolo ya koluka bainformation mpo na bino donc toza awa bomoni image ya Jérémy ndenge ya bimi bomoni mpe image ya ndeko mobali mosusu wana ndenge aza Barré, bonsoir, bonjour, bonjour, c'est la danoise, voilà, vous allez c'est sous les baobas, moi kopati, kopa café, na tonga lelo tokos ndinga mukete. Bande konangai, oyo bazoe bate, bamsu bayebi na bangote Jérémy azanani. Qui est Jérémy? Il est qui? Poani bakangi, poani ba libéré. Pourquoi? On se pose des questions. À côté makamba Eliane, na Moïse Mbiye, pourquoi? Et est-ce que makambu ya Moïse Mbiye, etalaki Jérémy, na batunaye, na groupe na yo bakangaki bango? Ils étaient où? Bakangaki bango wapi? Bandeko nanga, toutes ces questions, faut se posaka. Total raka teki, bakangi mutu, babimisi ye, azokende kosamba. Est-ce que Eliane a fondaki Jérémy? Est-ce que Eliane a porté Jérémy, a sali Jérémy nini? Jérémy a commis la prison, pourquoi? Poni lelo Jérémy a banda kosamba na likamba Eliane. Bande konangai, faut analyser makambwana pona to ya ko conclure. Kis eloko nyezole kana basai na Nzambe. Eloko nini ezole kawana? Bandeko eza ba entreprise na bango. Eliane afundaki Moïse Mbiye. Biso nyonso toyebi, mais tozo sala analyse, tozo sala récapitulative ya makambo. Eliane afundi Moïse Mbiye pona viol. Afundi Moïse Mbiye pona avortement sans consentement na ye. Afundi Moïse Mbiye pona mensonge. Akosa ya kobala ye abali ete. Afundi ye a dévoilé ye pona a sauver ba âme. Wana eza ba parole ya Eliane. Tangu ya fundi Moïse Mbiye esali pagai na kati ya Kinshasa. Ay Moïse Mbiye azandoki. Botala makambo asali. Quand eza divisé. Ba mususu bazoloba non Moïse Mbiye ayebi makambo wana te. Bazo kosela ye. Batu musu balobi non eza ya solo. Batu musu balobi te. Ata Moïse Mbiye asali yango ezali parce que Eliane azali ndumba
azali esprit sirène eza ba fiyo bayaka na ba église baya kokweisa Moïse Mbiye. Voilà. Sikoyo tangu batu babandi kofinga wana Eliane bazosala tout ba étouffer Eliane abimisa maloba te. Bande konangai Moïse Mbiye atindi batu eloko ezali confirmé par ba pasteur moko boazaka Ugandais bakangai na Congo Brazzaville tokozonga tokosala analyse na ye bazo sakana na peuple penza congolais boye peuple ya mayele peuple ototanga ba classe mutu moko uti na Uganda azokoka ko prononcer ba français malamu te adoki soki baraka soki nani aye asese église na Congo aye koli lingala aye koli moi français abando sakana na ba congolais botondi sipe église na ye azolo baza na prix de 30 millions wala ku dossier ne to ya sima l'air moi si oya fundi bato bali ko étouffer justice Moïse Mbiye atindi batu na ye eza confirmé ba pesa 10 000 pote ba longola likambo ango ye moi si oyo jusqu'à preuve du contraire parce que to talela e soki a ko tenir langage na ye Eliane parce que biso ba congolais toza bi change toza lokola ba caméléon ya lobi aye ko sauver ba âme soki yepe azali vraiment envoyé à Nzambe ou bien aza ange de lumière ou bien aza ange bandoki ou bien à se convertir nde yango siko alingi à se convertir wapi et pas à place ni soka se convertir ye mona ndaku auto délivrance pezalaka amisaleli auto délivrance alobi ke tikangai na bimisa ou bien zo bimisa ngo pona lokoso na ye nyonso wana eza problème te mais biso photo yeba est-ce que Moïse Mbiye a travaillé dans les vrais ou bien dans les faux banzembo nyonso Moïse Mbiye abimisaka epesaka kaka et problème na bato soit igege soit atie ba signe soit aketele ma place à ma baie soit iboye na boye tout ça ezalaka déjà bien te kolinga te oza mosai na Nzambe ozala objet ya ba shit ya bato ozala objet ya ba jugement na air nyonso to eza pe malamu te na mosai na Nzambe tangu ya fundi déjà du fait que Moïse Mbiye akene kopesa mbongo akangisa ye munoko eza déjà signe ya bien te ezolakisa déjà ke oza coupable ya likamoko boye malgré batu bozo boyango bozo dimango te mais to sala ba analyse et même biso quand même et si comme on peut conclure que Moïse Mbiye ezala ba justice lelo a quitté ye alobi que non Moïse Mbiye azana raison parce que Moïse Mbiye a cause ba ko ipe ko quitter na justice quand tu travailles avec l'enfer quand tu travailles avec les démons quand tu travailles avec ba puissance ya ténèbres ya mukilo okoki toujours ko gagner ba procès minene okoki toujours ko gagner ngo mais batu ba yeba ki o gagner ngo dans les faux bande konangai yo muto yebi ko sali eloko te okene dia ko négocier ba étouffer likambo oyo cela veut dire que ozo se reprocher na lobi que non so likambo ekebwe ekobima bana mibali o ba basiste oyo mususu akimi na ye bandenge nini bakangi bango bozo bate ke Moïse Mbiye mifundi ye moko ke likambo eza ya solo ata soki eza likambo Eliane te me likambo na ngai ya babasi mususu ya batu mususu ezali ya solo bandeko ndeko wana ye basiste wana basiste wana banani mo basiste bozo mona wana azalaki na fiancé na ye na kati église wana ya Moïse Mbiye tangu ya simbisaka bango ba téléphone parce que yazo prêcher parce que yazo yemba lemsu bako benga ye emsu tangu yo yebi ke yo pasteur otambola na biloko mabe na kati ya phone na yo tangu zo prêcher kanga phone na yo ti tellement ba travaillera toujours na lokoso
ayebi ke so na kangi phone mutu bo ba ko benga emso ngaka pesa 10 million emso ngaka sala boye emso boye il faut phone za kaka polele kaka mutu bo ka simba kango kaka pona kaka tazo prêcher mbongo ekota kaka na nzela mususu tela dilo niveau le koso ya ba pasteur. Voilà bande ko na ngai bomoni tango bazo prêcher ba pasteur so bazali ko simbisa ba téléphone na bango bolanda bino moko et puis to continuer lisusu. Ekobanda lundi, confrontation entre pasteur Moïse Biye et la fille Eliane Bafono, donc ça sera le lundi, et puis confrontation lisusu na bandeko bauti kotika bango Jérémie, et puis na ndeko mosusu ya mobali oyo bauti kotika ye mpe na ndeko moko ya mobali oyo bamoni ye na mite oyo bazwaki ye na mite. Donc toza wana mpona bino kaka mpona bino mpona kosala bino plaisir mpona komemela bino bainformation ya bien ya sur. Restez branchés na indicatif de sa banque avec Agnès dans la frontière de la presse pour vos informations ya solo ya sur ya l'hôpital. Bonne messe et diffamation au préjudice du pasteur Moïse Mbiye. En effet, les deux inciviques ont reconnu avoir été en possession de différentes vidéos compromettantes du pasteur Moïse Mbiye qu'ils ont reçues de la part de leur frère de l'église, M. Edi Kabeya, encore en fuite. Les trois sont tous des proches du pasteur. Ce dernier tenait souvent le téléphone de son pasteur pendant le culte et lors des concerts religieux. Il était aussi chargé pour la réparation de 10 téléphones en cas de panne. C'est ainsi que celui-ci a transféré les différentes images dans les téléphones de ces deux collègues de l'église. En outre, M. Chituka Kabamba Clay, renvoyé de l'église à cause d'un détournement des offrandes, a cherché de se venger du pasteur en utilisant ces images compromettantes pour les balancer à travers les réseaux sociaux. Les différentes conversations. Bande konzambiranga eza koyinda. Eza ya koyinda bande komino mo bozomo na bakamba boye vraiment. Ba congolais. Les différentes conversations par voie de WhatsApp entre celui-ci et sa copine, je cite, mademoiselle Dalia, non autrement identifiée, sont à notre disposition et sont plus illustratives. Septième bande, Monsieur Wanga Mwambela Serge, Ngali numéro 8, quartier Pakadjouma, dans la commune de Limete. De Monsieur Kongolo Senga Edi. Thomas Alboko, même adresse que le premier cité. Mademoiselle Yangami Manwanga Micheline. Thomas Alboko. Domicile sur l'avenue Forgeron, numéro 15, quartier Founa, dans la commune de Limete. Cette bande est spécialisée dans l'enlèvement de jeunes femmes qui prennent place à bord de leur taxi et sont... Bande konangai tokoba. Bino boyoki ba accusation o ba akizaki yango to asala ba analyse. Toko mona kama kambo boyete to moni to lekisi totali bakangi Jérémie ba bimisi Jérémie OK Moïse Mbiya ye alati bilamba ezala ba squelette ba nini ba mitwa batu o asali boye Moïse Mbiya ba ke ko yamba ye akomi soki bandeko non. Non. Il faut to saka ba analyse. Oye mema biso bandeko na ngai na victoire.
Sikoyo balobi bien, bino mo boyo ki bien, malobe ngana osaka analyse. Que bango bandoko pesa, ya pasteur opesa ba téléphone, o bandoko pesa ba téléphone akimi na ye. Siko pasteur mbiye eza do ye moko ayeko yebisa bino. Eza loko kutu ya Elianité. Ayeko yebisa bino ke ngana zalaka na ba video na nga ba porno. Nazala na mitakala basi na ba phone na ngai. Nazalaka na ba image ya mabe. Ba image ya ba fragmentation. Ba image ya ba diable. Nazalaka nango na kati ya phone na nga. Nde bato bazwi yango ba transmettre yango pa ba camarade. Sikoyo bango babandi ko bimisa yango na media. Bango nde mutu babimisi mutaka ya Eliane. Bango nde babimisi mutakala na ngai. Bango nde babimisi mutakala Mireille. Mitakala nyoso wana na ya Mireille. Ezalaka na phone ya Pasteur Moïse. Aza na phone moko eza ya oyo eza na espace munene. Ezala ba disque dur makambu tout. Pona kocha ba mitakala, kocha ba nzembo, kocha ba bêtise. Mandi kunanga. Pas jusque là. Quand on a quand même été nazo condamné été mais nazo analyse selon makambo ezoleka. Nazana nga wana au milieu mais nazo loba muye moko mutu azoko mifundisa Moïse Mbiye. Di fait ko kangisa batu oyo. Bango donc balobi ta ya nzambe eza ya nzambe. Oyo lelo ta Moïse Mbiye a gagné na procès. Wana gagné na misu ya batu. Mais na miswa nzambe Moïse Mbiye soka se repentir te aza condamnable. Soka tiki banzela mabete aza condamnable. Soki abali te pona comme pasteur na église na titulaire parce que c'est biblique. Pasteur face à la mariée. Eza na Bible. Ngana ebi pasteur moko aza na France, pasteur Eli aza marié te. Akenda na église ebela linga te ya baboya. Ye moka lobi la danoise na ken église tel boba boyi balobi po na balate. Il y a des pasteurs vrais au balandara penza Bible vraiment la lettre au balate au yen église na au côté à te. Mais Ye Moïse Mbiye kuta balate mais siko ba mitakala o yazala kona ba video na ye ba miloko mabe oyo bango ba garso ba kangeli bango oyo ye moko Moïse Mbiye na leki na ye ba kize na police ye wana prononcer police amoni so pa mona na ba fonda ngo so pa mona kite ba kize ke ba yibila bambongo mama bonza tout ça ba bandi kokosa la makambusu likolo mo mona mwana mobali azo ningisa mutu. Entre-temps ndeko na ye moko muluba. Bandeko eza mabe makambo bo fungulela ngo miso. Donc makambo nyoso Moïse Mbiye asali oyo. Surtout makambo tanga ye ko kangisa ba Jérémie. Ne place a ye ko pesa biso ba analyste accès. Toloba ke non Moïse Mbiye marche dans les faux. Il marche dans les faux, il doit se repentir. Et puis moi je marche dans zone le kene na verset 1. 1 Corinthiens 5, 11 à 12. Et ils ont fait accès. Il y a qu'à condamner, accès, il y a qu'à analyser, accès, il y a qu'à juger, pasteur Moïse Mbiye. Na mona mutalo banangate que ne juge point. Soki yondo moni que ne juge point. Yondo zo marché dans les faux. Parce que ngai nazo marché dans verset, il y a 1 Corinthiens 5, 11 à 12. Boke ne ko talango. Ngana koi ko yawa tena juger Kofi non. Na koi ko yawa tena juger Edingwe nzamba zo permettre ngango te. Mais azo permettre ngana juger Moïse, azo permettre ngai na juger pasteur Walo, azo permettre ngai na juger ceux qui pape Jean-Paul II, azo permettre ngana juger ba sango ba prêtre. Mais azo permettre ngai te na juger Fali non. Non mona Fali na tali nanga. C'est normal. Mais ce qu'on biso batoye, toye ko changer. Ne jugez pas, mais ouais, allez, to juger ne tifali, to juger wera. Ça, c'est dans les faux. Tozo ça la peuple congolais totambola toujours, ma kolo li kolo mutuna se. Biso nyonso ba peuple congolais toza la problème, toza matama boma. Totambola ande mokileso tambola te. Comment, frère, totambola dans les désordres boye penza. Dans les désordres, dans les faux. Déjà, comme mon aboué, pasteur Moïse Mbiye, à quoi déjà? Ba preuve, ni sous bino boko linga.
Eliana la kisabino. Ba preuve nini? Ok, nasi na lobby yango nazo répéter. Tolongwe wana tomoni ba preuve palpable ke na téléphone ya Moïse Mbiye ezali na makambo mabe. Ce que eza pays oyo pe ezali pays oyo eza pays ya droit. Bino même mwana yo soki avocat ya pasteur Ngalasi wa. Soki ya mwana ya pasteur Ngalasi oza avocat ozoloba ba français makasi. Papa oza collègue nanga oza confrère nanga. Na miniti oyo il fallait pas Moïse Mbeye azala na poste na téléphone na ye. Tangu kaka bayaki ko accuser ye de viol. Il fallait directement bo saisir phone na ye. Il fallait l'état soit phone ya Eliane, azu phone ya Moïse Mbeye, azu phone ya ba proche na ye nyonso, ba memiango ba ke ko examiner yango. Ata soki Eliane azaki na ba preuve te, mais na phone ya Moïse Mbeye ba ko ko mona ba preuve. Ya basi nyonso o Moïse Mbiye alalaka bango ndenga filmaka bango. Ayebi pona nini ya filmaka bango. Ayebi makamni asalelaka ngo. Parce que pa pornographie wana eza ténèbre. C'est diabolique. Ayebi soki na msoke na kote kango parce que eza bino bosakana bobende bote bozora ba mitakala na bozo bimisa bongo. Bokota na ba film pornographique nde ba récupérer kango nde bazo salela ngo ba mbongo. Bokota na ngala ko pesa bino website wana te. Parce que c'est diabolique mais bon lukango bino moko bokota bon mona ba mitakala ba héritier déjà ba su ba récupérer ngo ba mitakala ya ba Michel wana ba mitakala ba Moïse Mbiye eza kuna ba Eliane ya ba nani soko yebika mutakala na yo ba bimisa na ba réseaux sociaux bango ba récupérer kango bokomi ko pesa bango musala facile ba congolais bango ba tiengo kuna ezo kotisela bango mbongo. Il fallait qu'on saisir téléphone à Moïse Mbiye, qu'on soit qu'on examiner, et moussou pas à violer ba bébé. Pour na makambu na ebo yebite. Bon nous que qu'on découvre makambu ebele. Police ozoti que la Moïse Mbiye aza na phone na ye. Pour awata Moïse Mbiye a effacé, awata na poto effacé likam na yo. Ceux qui bazui phone na yo, nyo se ko bima. Mais lelo Moïse Mbiye aza libre zotambo na phone na ye. Bozo ke de kokanga ba innocent, mais merci Zambaza malamu, bokanga ki bango, po na to yeba ki makambo, na téléphone ya Moïse Mbiye, makambo ma beza kuna. Ba chantre mutu oyo, aza ko simbela Moïse Mbiye téléphone, atala na kati ya téléphone ya Mbiye boye, amona lepsa atala bia, nata nanu, concert mo boye to, Moïse Mbiye, bato filma kiango, ake komona mutakala ya mwasi na ye, ya fiancé na ye. Allo bate avant daka na église ndengwana a dénoncer te ba congolais pourquoi bolingi muta dénoncer ma bête pourquoi bolibo marcher toujours dans les faux mes collègues ngana obenga bilo ba collègue nanga ba juriste nyonso tout ba avocat bo travailler dans les vrais toza besoin na 2020 to tambola dans les vrais ntango nzamba zo dénoncer biso pe to tambola dans les vrais to tika te botika makambwana te bozwa Moïse Mbiye bozwa téléphone na ye botinda ngota na Afrique du Sud botinda ngota wapi bakende ata na poto awa ba police basunga bino ba bimisela bino biloko tout eza caché tant msu kuna boza capable de kosala ngote bokomona ke Moïse Mbiye tant msu alala quand même ba bébé basalaka ba sacrifice makasi pona bakoma na bonheur wana basalaka ba sacrifice makasi. Donc ga vraiment na loba ki na rosela bino analyse selo bano ndenge ba bimisi bango boye bino pe bilo ba bimisi bino ba Jérémie bokanga minoko te Jérémie ka kolela ko banga oze ngamba mobali ya ndenge ni ya fufu ya masango zala mobali tala moninga bovandi na ye nzoto mikeme azana charisme yo kolela lela ka kolela zo lela ni ole kutu yango yo sala ba interview sikoyo oloba ke vérité kwei talanga la viva boye likambo eza boye mais ozo ko banga if madame kutu ba boma yo okende mona lola ke obanga ovanda na masumu moko boye tango yebi vérité Jérémie
passe na télé bimisa vérité oyo yebi nzambe ko protéger yo bimisa vérité Jérémie tika kolela tika kobanga nzambe azana yo. Ce n'est pas pour ye bakanga kibino kapona bo confirmer que na téléphone ya Moïse Mbiye il y a des films porno, il y a bakambo ya mabeza kuna yango pe bango mo bakei ba leki na mwasi aza vraiment zoba mais eza tangwa nzambe tang ya kangisi bango nzoka nde vérité bimi wana bande konangai na komi nanga ko chité. Bo s'abonner ebele na sous les baobas la danoise tango zotala s'abonner bo aimer vidéo bo like vidéo bo partager au lieu de marcher dans les faux eza mabete soko sepelaka na Moïse Mbiye banda ko sambela pona ye a changer balobi ke tokoki kokata amour na bino bozana ngote toko kata moko bozana ngona banzembo na ete me boyeba ke akweyaki akweyaka pe kaka baloba na yete que la chair est faible. Non, il faut qu'on éduque chair na ye azali molakisi azali muto azotelema liboso il y a 30 millions d'habitants bazo landa maloba na ye dans les près dans les loin bazo landa maloba ya Moïse Mbiye. Il faut en marcher na piété. Il faut atamola na bosembo. Il faut briser nzoto na ye. Il faut mi buka liboso na nzambe. Atika kokosa la chair est faible. Même si Elia na zandumba aye na église na yo. Bandumba ba yaka na pa ya Jésus. Ba memela e mwasi bo bazo bamba e mabanga auto sala adultère. Jésus aloba o ya sala lisumu te. Mutu boka bambaka libanga batioso ba kwesi mabanga. Mais la femme là andimaka lisumu na ye et puis à se repentir. Moïse Mbiye ndima lisumu na yo et puis longola ba orgueil. Longola ba français pambala na milayi lobaka. Longola mikitisa. Eko sauver yomoko. Mais lokola boza déjà bo signa ba pacte na ba lisi faire. Ezaka pasi bande konanga. Soko moni mutaso mikitisa te. Azo se briser te. Azo ata balobe likambo. Azaka kawana bo yebaki. Azana muto ya pacte na ye. Oya lobike. Aolo ba ata bolobi. Na obi misa sede. Mupepe wane kozwa bino kaka. Nge kozwa ngate na kombo na Yesu. Sede na ona koyoka ngote. Tina komona mukona moni o se repentir. Après banzembo ko bimisa après répentation na so o se repentir yango ndengai na ota na oyoka. No yoka te Moïse Mbiye kozwanga te. Eza mabe makambo osala. Ko kangisa bato yo esopi yo. Ba fi nyoso ba kena na ba église. Mitakala o ba vandi liboso. O balati biete. Ba kwisa ba pasteur parce que ba pasteur wana baza ya nzambe te. Soko za ya nzambe okokweya te. Parce que Jésus va te soutenir. Jésus va y bandumba. Jésus bandumba sokola y makolo. Na parfait. Jésus alala na été. Ah ba basola ba bongwama. Lelo ba tambusa évangile en Zambé. Ce qui Elia na yela ki ndumba. Il fallait au longole ba zemite. Il fallait au mona kaleso na yete. Ozape yo mokote Moïse Mbiye. Ba pasteur baze bele ou ba osala busoto wana. Baza na bango ebele Moïse Mbiye oza yo mokote. Yango na ko banga na yo pete. Repends-toi pour nos ano yo mokote. Omiyebi pe oza yo mokote. Nde kona mai kalambai. Jour nani Félix akomaki président. Abande kolala nena mwasi busu. A divorcé ki na mwasi nete. C'était alala kana na basi. Alala kana epena ba fille ba chantre église na bo ozano yo mokote. Mais bo ndimande buzoba na yo. Ndima okota prison. Ndima ba kitisa yo. Senga pardon pour na royaume des cieux. Bande konanga ba bon dimanche. Ezaki analyste ya kosala. Toko continuer peka kosala. Et comme na soukate. Merci botika la malam. De konamina mwasi la danoise.
soko lingi ko rejoindre biso bande ko bo benga bolongo la doute bato ebele bazwa numéro na nga balobaka babangaka nga na sambwisaka bato na réseaux sociaux te na soko zo benga nga na enregistraka mutu te yo benga ngai oluka mwasi no bien ozo luka mobile ya bien nazo sala ngo pona ba diaspora oyo ya Europe ya Amérique ya Canada ya Australie oza diaspora oza na solitude eza mabe soki lelo za na ndaku okwei maladi nanya obengelo ambulance boya ebele ekosala tokos na ndenga mokete ba gros bisous à vous bobenga nga na 0044 74 59 62 52 17 obengi ngai to sololi na lukeli yo mwasi ya bien na lukeli yo mobala malam inscription eza ofele boya ebele naza na basi ebele awa na France bazoluka mibali naza na mibali pe ebele yo yaka ozwa mobali no malamu yaka na ba critère kitoko yaka na boboto bondeko okozwa mobali ya bien. Bye bye bisous. Tukutani na analyse mususu. Merci.